Ah, calme-toi, non? Non, calme, zappé. Non, calme, tu comprends, Nangate? N'est pas quitté. Obenga yo moninga na yo. Obenga yo master na yo. Obenga yo moninga na yo. Papa. Hey. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Vérité en face, télé-réalité. Oyo to memela bino et la rabino était à rabino et memela rabiso non sur sagesse puis intelligence avoué baneni ya kotambu sabo mo na biso un cadre que nous avons conçu pour na ko aider bandeko azana secret azana vérité azana problème oya monique ezo senga assistance na biso tozala toujours wana présent. Toye lelo parce que tozala makambo ya ko traiter lokola bandeko mingi bayaka awa na plateau oyo lelo pe il y a quelqu'un qui nous a contacté parce que aza face à un dilemme aza na poste ya lisungi na biso. On se retrouve juste après élément au poteau démarrer émission na biso. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout la nanga la gati. Awa tozana commune il y a Lingwala sur l'avenue Kalembelembe. Direction avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire ESA 24 avenue 24 au côté Kalembelembe avant ma direction des amoureux. Isolé à Lupango, Lupango, 15 sur 26. Donc, je suis aujourd'hui à Boye, tu as 15 sur 26. Dari Landanga, tu as 15 sur 26. So bandi banda awati na suka Boye, tu as 15 sur 25. So aujourd'hui Boye tina suka, Dari Ledenga, donc tina suka Boye, eza 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta Flat, au Robeta Résidence, au Robeta Marambuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a une famille Théo, non. Il faut signer belé non. Il y a un individu qui a moko. Le mtazote kango dans sombi et puis marambutu eza déjà au complet bobenganga photo sala masolo somba lupango na yo soki po lingi ke ozwa demi to sola rara pona ba prix na ba détail bobenganga to solo pona référence toza na avenue Kalembelembe soko eli na nenga Wileri avobima 24 dans 24 to na kwana toza na maison communale ya Lingwala et puis en face toza na Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soko continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien to lo ba mingi te to benga na téléphone. Merci. Baramoto ya retretara a na plateau na biso yo ezaka ba situation au ba vivre et on ne peut pas se permettre à relobake to trouver la solution l'air to batbaye na likambo. Ils ont la cas à maman dans la biche moi si maman Niclette oyo mina sœur ne ba qui quoi avouer makambo mobile na za sala en tout cas to tigela ka mutu temps surtout sur tout le monde qui za likamo boy eza est touché vraiment l'émotion naie et pour la bandomi batuna biso donc bana bazana dispo bando na biso ya basi plutôt bazana disposition na biso ya vérité en face en attendant. C'est une très longue histoire. Mais pour protéger, je préfère que
topesa bino encore à suite na niveau wana. Mais le lot toye awa parce que tous en a cas ya sika comme les notés qu'on annoncé, il nous vient de Matadi depuis un certain temps à Kinshasa pour la région Moussala et il se retrouve devant un dilemme. Équation vraiment zamakasi et c'est pourquoi le fait que les alikamo il faut gérer en haut à kene na tina suka azoyi bata rubana nini. C'est la raison pour laquelle a contacté Gibiso Vérité en Face pour que Toluka kosungaye na démarche oyo alingi à entreprendre. Toujours yamba de on a biso ya mobali ne to sala toujours la première partie na biso émission to yoka problème ni nazalango et puis toyeba neni to sungaye et toujours yamba juste après élément. Merci. Voilà. Auti na makadam. Donc toza 0 mètre donc 0 seconde na makadam na kitiawa. Concession la biso yango yo ya maluku nzela maluku ne na lobaka makadam yango yo. Bosa wa baninga moni muninga yeyo azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki bazotonga déjà donc na lobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia eza to kosombi terrain lobo yoki ba omkoloba o bayaki ba bato mo bayaki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà bomoi bandeko bache banga côté on a pe bandeko mususu basi bazwaki mo ba espace na bango ebele basi bache ya bango kuna donc là sur place na ngangi na la Sabino quand même bandeko mususu baza kuna ba osasa ba misala na bango donc hâtez-vous parce que par besoin qu'il est déjà en besoin qu'il est déjà donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20 4500 $. Vous bien un numéro est en bas de l'écran. Vous bien un numéro Oyo. De changer le système il y a visite. Et ça sur des agil bosote que non photo quand ça va te belé non. Sur aux après au tini de Gonayo. À Boyana je vais mettre awa à poni sika na ye. Et après ba terrain à Bisso non sur ça cadastre. C'est-à-dire sur au sombi terrain par la Bisso. Et l'autre rosala les arara rotonga. Ah sur sombi terrain musala rosala les arara rotongi nda kuna yo. So si sur rotonga ndeko luka livré parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre. Donc il faut ça la mise en valeur nda ko mo ya deux chambres mata monete ndeko la msonda zo sala zo tonga étage na oyo tanga aussi lisango nde ya kokende na niveau ya cadastre pour misele livré parcellaire parce que document oyo esengelo za nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo aussi acte de vente na yo na acte de vente na yo na document oyo yo ezo certifié oyo l'état zo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pango komi ya yo tim koloye so roya donc ya kitoko eza ko monde to teki boye biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka la bino na tamula donc makadam yango donc mone siko papa za otonga makadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te eza pete ko place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc makato to lingami na makadam donc makadam eza soko baluki boye makadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te basoma mutu yango ezolika bitu yango ezolika donc oza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matongé. Merci beaucoup chers téléspectateurs pour vos likes, pour vos mentions et à n'importe quoi aimer émission Oyo. Merci beaucoup vraiment. J'ai la foi que il y aura encore d'autres personnes qui vont rejoindre le groupe Yabandeko. Tant que le bara liker, aimer émission Basalango vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empressement. Et merci aussi na bandeko tout oyo bazorata na bango ya partager les ata mutu moko na ba contact à WhatsApp na ye Vérité en Face et merci encore na bandeko yo ba participer activement na programme oyo na botika commentaire parce qu'après avoir ota la cas mutu na mutu tozana poser la réaction ya mutu na mutu et nous les souhaitons plus na ba commentaire c'est bien de m'écrire na inbox na numéro nanga mais c'est encore plus intéressant parce que tant botia la commentaire non seulement ils ont pour aider bandeko yo to yambi awa pour orienter pe biso pour la prise de décision to ya nini na kokumba la problème mais sunga rappel ndeko azo talo yebite peut-être le kamozo le kana ils ont ndeko moko peut-être azana Singapour azana Thaïlande azana na Dubaï azana
na Belgique, peut-être il se retrouve devant le même problème et que commentaire na yo et qu'on peut apporter lumière, orientation, et aussi ça problème à Zanango. Je suis devant notre frère qui vit à Kinshasa ici, mais à Oti, à Zamouana Matadi, il nous a contacté pour une situation, Tony Tosumaye. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Vincent. En tout cas, Touroubanana nous ko betelo maboko pour la décision pour la émission na biso parce que c'est pas facile ndenge batomi balobanga la roya kuna ndenge nini ubana ndenge nini. Et quand vous prenez cette courage ya roya konima to traiter du cambo à na plateau na biso vérité face, c'est vraiment nous qui sommes flattés et merci Nayo. Et comme je vous avais dit au début avant de filmer que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais il y a liboso, d'abord, il y a problème nous avons oyo et même ti a on a plateau na biso. Bonjour monsieur Vincent. Bonjour je salue aussi les téléspectateurs, bien que ça facilité qu'on y a les solo. Vraiment, il faut prendre beaucoup de courage et facilité. Les solos nanga et zaboui. Je vivais avec ma femme Sarah Amanda, précisément en Zanza. Quand vous dites votre femme, il faut préciser, vous l'avez épousée, ou bien Yarato Fanda, ou bien copinage, fiancé, parce que biso attend ma femme, normalement ma femme, elle a moi sur au Bali. Ce qui est au Bali, on préciser. C'est votre femme que vous avez épousée, ou bien vous vandika atamoulaye après 6 mois, né à Kobi Mosinal. Bon, c'est que est vrai, on s'est connu avec Sarah Anzanza, et ça les cuisons qu'ils aient mis. Après, l'habillement, la famille, la Amanda, pardon, Anzanza, tout ça les prédotes. Et aussi ça là que vie est vraiment pas trop stable. De comment à Benga la Kin que non, pardon, j'étais à Matadi, de comment à Benga à Kinshasa, non, il y a kawa comme mon ania et Kosungayo pour nous continuer le processus comme officiel pour légaliser vraiment madame. Bon, ensemble avec madame, on a décidé d'aller à Kinshasa pour voir un peu les solongs babetaki. Et ça là que les solongs là qui vrai, na bandi pe ça là. Et le temps où il est kaki, il s'allie que n'a courtisé une autre fille. Parce que Talarab Souba Mibal, il restait seul. Bon. Ok. Et cette fille a commis grosse. Et problème est bandit, Dewana. Et la fille a dit non, n'est pas commis grosse, il faut venir faire comme un geste par la biso, bayo. Et puis la suite on verra. Et un beau matin, on cause presque chaque jour avec Sarah, celle qui a Matadi. Un bon matin, madame débarque. Non, j'ai voulu te faire une surprise. Vu que l'enfant aussi dérangé, papa, parce que ma fille aussi a grandi d'âge. Bon, je me suis dit, bon, allez déjà, choisis. Bon. Pendant que il faut que nous prédoter quelque part. Voilà, exact. Après, pendant la semaine, madame me dit non, il y a une autre famille ici à Kinshasa, il faut qu'elle rendre visite. Monsieur, ok, il n'y a pas de souci. Et quand elle rentre, je ne sais pas si c'était la nuit ou bien le lendemain, les solo. Oh non, chérie, on a comme une famille bien, on a eu les solo moko, moi na ndego nangai, bazoya officialisé Ninaï. Par rapport aux solo ndinga beteli, je me suis rendu compte c'est la fille que je devais aller prédoter ou bien quoi faire symbole pour ne pas dire prédoter. J'ai conclu que baza bandeko. Et par là je me suis dit je suis face à 2 problèmes. Auto zagine na matadi, azana mona ou yazana zemi, je dois faire un geste. Quoi faire? Je reste à Bassoudi, n'a habité. Et à mon avis, pas M. Vincent, parce que n'a que ici, c'est une grande famille, solution. Et qui toujours comme on en a, parce que moi, personnellement, j'ai manque un peu de solution parce que ça. Voilà, mais moi, me manque. Voilà. Mon frère, je présente l'émission Vérité en face, mais on a toute une équipe.
souvent batumi batu na question on a même na banzela nini osala nini donc c'est toute une équipe et équipe à production à vérité en face ils allaient constituer na batekwebele et moi je suis le présentateur. Je fais partie de l'équipe, c'est ma conception, mais on travaille avec des gens. Et quand vous venez avec des problèmes comme ça, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Nous ne sommes pas là pour vous juger, pour vous condamner. Mais au moins, on essaie un peu aussi à aussi le bon sens. Il y a Makambu pour que s'il faut même aider au karaté pour ça avouer vérité, mais tu aider pour nous comment nous se comporter dans le. Donc vous allez me permettre de poser quelques questions, peut-être retrouver un groupe un peu trop dur, mais c'est juste pour comprendre le fond et le problème. Oui, c'est vrai que Ultimata dit, oui, Kinshasa, parce que vous avez une opportunité. Au tout cas, moi, c'est Namatadi. Exact. Et quand vous m'expliquez tout ça, ça prouve que vous avez déjà pas naïo, tu as une maison au Vandara. Exact. Moi, c'est-à-dire, moi, je suis Namatadi, au tout cas, parce que tu devais t'organiser à Kinshasa. Maintenant, jusqu'à ce que au niveau au lobby, et là, mon lobby, biso mibalo yebi kaka. Bon, na boy ko bima musantu, mais na posé la question. Pourquoi pas rater tant aux qui n'a kouana, aux qui moi si na yona moana, ou bien ici on va revenir ici comme Merci pour la question. Faire ça c'est bien, mais il fallait pas noter la budget parce que bah salaire à Congo tu es bien ça la malamoroté bah directement tu as autant. Il faut la calculer bah dépenses bah ni ngapena na famille. Tu vois le tout là c'était pas facile quand oyekini bobandi musama tu dis allô madame tu viens avec l'enfant. Voilà. Mais si quoi budget, il fallait réfléchir pour le budget pour nous bien ça moi aussi. Mais vous n'avez pas aussi réfléchi pour le budget pour moi au PC Mokumba qu'il faut y en anda. Parce que Mata de Kinshasa c'est moins de $30 sur la bourse sanitaire pour monter le Mata derrière. Mais si quoi le lingo doit charge n'est si quoi au réfléchissant comment vous avez analysé les camons. Il y a Mata de Moya Kinshasa. Exact parce qu'il faut calculer budget. Mais vous avez encore un autre pour ni awa. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui à chaque jour vous lui donnez quelque chose. Mais comment vous avez réfléchi sur ce point-là? Je ne comprends pas. Oui, à Mata dit budget, mais oui, à Kinshasa. Bon, c'est une bonne question. Premièrement, il y a un rôle à Zémi à la prémédité. C'est-à-dire que j'ai dit nécessairement il faut la bonne. Ils ont bien prévu à vie et on doit assumer. Parce que face à ces problèmes, pas M. Vincent pour trouver une solution. Oui, je sais. Moi, en fait, je vais juste comprendre. C'est-à-dire au lobby que mes après-midi là, vous avez tout à fait raison. Mais la femme là que vous avez charge, bon vous avez payé. Pourquoi on paye ça à Mata du wana teka muki wana, il y a Mata de 5 € plus, 5 € mon rebelle. Aza trop matérialiste, alingi mbongo mingi, on mona ki mo bengeza te po makokina ne kokite ou comment. Et là, je ne veux pas trop vous coincer. Là, vous vous retrouvez devant un dilemme. Donc, si j'ai bien compris, au PC, Mukumba n'a pas moi si nayo. Exact. Sans pourtant connaître que Baza. Et vous n'avez pas pris les soins, peut-être, à voyer, quand même, famille, il y a madame Nayo, il y a Mata Dino, il y a Kinshasa. Ce qui est vrai, on te bande au Vanda, Namata dit. Et quand moi et elle, Banaki, on ne connaît pas toute la famille. Et quand je suis arrivé ici à Kinshasa, et tant on a bêti les solo, on doit comprendre qu'il y a une affinité, il y a des parentés, voilà. Et là, pour le programme, il faut, notre programme normal, il faut que nous prédoter. En fait, on a la geste, moi, je suis au PC Mukumba. Exact. Parce qu'on a la geste, c'est pas si la pas bango. Pour beaucoup maninda kumoko. Ceux qui a maté de réalité. C'était quoi le calcul, votre calcul? Aujourd'hui nous ça la geste pour beaucoup maninda kumoko parce que c'est comme je vous pose des questions pour tout à l'heure. Neni to sumayo. Nous on que nous ça la prédote wana. To bien on va prédote. Geste wana. Et ça pose moi si. Oyane nanda ko pa na yo sikozo vanda
Tu es au sali geste et la femme reste chez eux. Bon, pour cette réponse-là, quand je serai face à la famille, on va décider, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que je ne suis pas Dieu pour savoir, bah, ça va, atikalana okuna bota, to ayana nupa na yo. Mais bozo sobo solango parce que tout ba basculer quand ninge oya matadi aye ma va matadi aye zaki nini okozoyer toi otikala pas là-bas c'est juste ça. Je vais prendre soin au moins. Prendre soin de l'évolution de son ndenge okine. Alinga va na ndako na ote. Je vais prendre soin au moins. Maintenant qu'est-ce que vous avez comme besoin? Il y a un mon habitude vérité en face. Bon, de faire connaître la vérité aux deux bandes de connus sur balai, bah, il y a la vérité. Et puis, M. Vincent avec l'équipe vont m'aider parce que moi, personnellement, il trouble un peu, je ne sais pas comment faire. Et on a pas M. Vincent avec son équipe, avec Beko, Tozui, Otoyo Kaka, conseiller Malam Basali, on aura trouver une bonne solution sur nous. Ok. Dans concours nayo, je signale à Wandekoba Otala Bissou que tu contacté en contact. Na les deux concernés, les deux cousines. Et je signale à Wandekoba Otala Bissou, il s'agit à moi na Noko, na moi na Tata Mwasi. Moi na Noko na moi na Tata Mwasi. Et deux vasali concernés na problème oyo notre frère se retrouve que moi la moitié yo aza moi sinaye botana moi na moko lelo engrossé cousine naye azara na Kinshasa sans pour autant yeba que bazaki bandeko et tout doit être connu aujourd'hui dans cette émission. Retrouvons-nous juste après. Merci. Sarah, bonjour. Bonjour papa. En tout cas, merci les chouchous. Nenge au lobi na ko yebi émission de vérité en face au tala na téléphone na YouTube. Comme je venais de t'expliquer que ce sont des réalités, être email sur la terre. Donc ça peut aussi arriver, non, ça peut arriver à tout le monde. Et vous reconnaître, mais c'est Cédric. Cédric, c'est mon fiancé. Ok. Papa, moi, non. Ok. Au Timata dit. Oui, oui. Tu vois, la raison est en Kinshasa, s'il vous plaît. Bon, en fait, Cédric, tout ça qui est à ma tête. Vie réalité, quand il y a un membre qui est délai, on a un zak na salate. Nde esenga kende konaye abenga kina kin alobi ke aya anakop mobwe opesa yi. La tikali kuna na moni ba jour ekende. Dina obina ya awa na sa mobile na surprise. Ya on a ya mais non comprendre problème on eza nini o yeti awa na vérité en face. C'est-à-dire nous yaki awa tu yeki Kinshasa boy ou avertissant qui était ba été non non aiba été. Vous préférez que ça la bon point. Et ça qui le voit dans sa mobile na surprise non. Peut-être yeso na bisa ki no ya emso lingate. Emso ndeye ozili la makamu ezala. Poto za biso mibale no e comité. Yonga la mona qui n'a trouvé mieux que na ya na sali surprise. OK. Voilà, Orolimbi Sabiso, Sarah, to nenge to bengyo awa, isa surprise. Nenge yo sa ki peka surprise, mais yepe na ngam na ye, azana di solombo ngara solana yo, mais vu que azo trouvé cité, azo trouvé moyen dans solano te, ndaya ki awa na émission na programme na biso yo, na lisanga to za na pour que papa quel que soit le soloni, ba bongisa kaka, to solonga na ye. Donc il faut me manquer à Wataï. Déjà, le bel mot très fort. C'est-à-dire que les solos et batubaro sur la batumi balé, aux amours c'est mon bali. Normalement, biso stobi que l'eau simba la relation, et à l'amoureuse, et à la relation humaine en général, et à la communication. Et si la communication est allée, moi, le problème est à la peine minité. Mais sur le moment où tu as dépassé la relation à binomi balé à l'obikaya awa, c'est que les problèmes où vraiment, moi, ma casse. Mon frère Cédric, to salimé to solaki, il fallait maman Saraya awa pour que to mekako solo lana ye
likambo ezali biso to sali par na biso ni ne roye bisaye avant que tout eba ko avancer na problème auto za na. Sarah, tu sais bien que je t'aime. Comme moi, a plaisir t'es devant les caméras et comme ça. Normalement, ce qui est ozoya na lingai na ndimote parce que on dit maté pour là. Donc c'est que Nazana a bien fini. Pendant le temps oyo ikamoro komaki. Et face à ce problème, nakokaki ko yebison en fasté. Et j'ai trouvé mieux de venir par M. Vincent pour te parler parce que naebiyo vous aurez trop suivi. Yango na lobi na yawa. Nazoluka na bengisa mutu moko ayawa. Na benga yaya. Mutu nani? S'il te plaît chérie. Likambo donc esuki a te comme si o benga batu atayo moko. Olingo tsanga wapi? Tu peux me permettre na benga mutu ana aya. Est-ce que yeba ke oza TV? Permets-moi na bengi mutu ana aye. Et à simple et puis je continue et lourd na lingi na loba. Madame. Papa Vincent, mais il y a bien namba mbangwa na comprendre teli kama mweza ni ntaku na yesu ki salté talanga non. Na yesu ki salté ne ba te problème mweza ni Sarah. Izani. Non, tu sais qu'on a compris Cédric. Moutonde ya benga de cousine ngai. Bon, yeyo aye. Merdi Sarah. Ngam ta bengi sino. Likambo mweza no ni mbang kuna yesu ki salté. Ah. Cédric ça ni. Non comprendre yote. Oye la obenga ku mbang. Loba no likambo no. Merdi na bibu. Problème ezali. Sarah tozaine na matali. Papa, va trop bi. Loba likambo eza boye. Sarah. Vous avez qui ni matadi? Aza mo sinanga. Tozane na mona. Et nini? Non, il bati. Nini elle ka ah non, il bati. Merci nini. Cédric, vous faire comprendre ça nini. Cédric oh Bovanda yo kalikambusko. Boza otema boboyo kani. Ngana yo kayo. Ngai. Merci. Wali bomba na ntino Cédric. Tala ngana obwe. Tala nini. Cédric. Ta Cédric. Problème est ça. Sarah. Ko yebisa ko te makambo lingo yebisa ngai. Mama, oyo fiancé na nga. Papa ya mwana. Kata, papa mono na ndeni. Ngapi ne na bena na zemi na ya mbali na nga. Yo ndo li bomba na mutu na yo. Cédric. C'est ça la maïke. Ko saka la maïke. Mama jeto ni. Non, il a venu Zoba, oh, oh, potama Zoba. Papa sika ngaiko. Ah. Cédric, o saka la ngai. Non, o saka la ngai. Donc, au lieu d'aller au fan, na ope o sa lens. Au fan, na pas de lo banga bêtise. Cédric. Donc, musala o Cédric, on l'obate. D'ailleurs, du mal ngai. O ko l'obate. O comme sakana biso toni. Oui, comme j'ai. Oui, comme j'ai non mona. Donc, yo bibana mwana noko na ngai. Oye bisanga sko yo na yebo bota ngasko na zemi. Papa tika na dans le reste va graviter kambo. Sarah, calme-toi non. Nous doit calmer Azake. Non calmer te comment na ngate. Comment na ngate obenga nga merdi après. Après oncle na ngai. On go sanga ni Cédric. Sarah na yeba kité. Oya kia, webi senga ni. O comme sala. Ba biso musala. Musala ko on connaît o kia zemi. Donc bimi pa zoba na yo. Face à ce problème yango na lobi na benga bino to solo là. Donc cela comprendre bien. Libala on va mettre ali sonner. Sarah. Oui, ambal na nga. Kitanga wuta ki kuna ya kwa. Sala wana zizanga ngande. On va mettre la yo Cédric. O moninga soba. Donc nyoso oyebaki. Tinde na oloba.
Sarah, je vais. Si tant au bêtis, ils sont nés à comprendre qu'ils ont merdi. N'ayez pas quitté. Obenga yo moninga na yo. Obenga yo master na yo. Obenga yo moninga na yo. Papa. Hey. Jean chapitre 4, le verset 26. Oh, qui vit les Voilà. Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au moni na telemi. Toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema. Plus précisément na quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga Brikine. Soko uti magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si yo comme si qu'on azali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc, si vous avez un magasin, vous avez une voiture, vous avez les polele, poko mati, et si vous avez moins de 15 minutes. Naza devant parcelle Oyo. Na ligne d'abord, avant de la parcelle, tout l'exabino, détail important. Détail important, ils allaient bomoni balabala Oyo. Ils allaient balabala Oyo, bomoni za na makadam. Soko mati likolo boye. Obima na grande route, il y a tourisme et lobby. Tourisme, les alines, c'est outil na magasin. Donc, soro bimi boye na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mon macadam, il y a grande route. Donc, nzela, eza, soro yé tout droit, oyo kota, na lopango. Lopango, ezali 16 sur 16. Lopango, ezali 16 sur 16. Donc, ebandi awa, et souki, aussi comme moni, couleur, il y a jaune, wana. Lopango yo, tozo kota na kati poto solo la. Toza na 2 maisons awa. Na C, toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko ba benga la chambre ba parents, eza na douche. Na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana. Et puis toza na magasin na kati. Et likolo, toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba pareil dans la salle de bain, on peut mususu eza na salle de bain na couloir. Awa, ezali bongo cuisine oyo, batu ya likolo, puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima, toza pe na toilette moko oeza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être toza na bana misala, peut-être toza na ba visiteur o ba kota na ba douche na ote, ya ba libanda pe ezali, eza commun, eza pour na les 2 locataires. Et puis na sima awa to tiki yango na sima awa, oza na espace mususu libre eza awa. Vous pouvez organiser mon anniversaire na yo, vous pouvez organiser moi temps na yo, peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça ici comme moi kimia, vous pouvez faire na no pe awa. Et oyo temps na le bayi solo ya douche, ya batu ya C, oyo za ndeur ya oya ba parents. Dari pour ça s'il vous plaît, ezali bongo awa. Eza bongo awa. Awa ezali donc na kati ya ndako ya C, ba rubi mati awa na simawa. Voilà. Et puis, ah, ezali dépôt. C'est-à-dire que au somba babiloko na yo, basaka makala na yo, bamatuka, babiloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota na ah eza pona locataire au hasard na premier niveau, mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monacé, eza bongo soko baluki boy. Donc voilà un peu le pango yo na yako beti amno li solo dari tozonga liboso poto solo ngo bien tozonga liboso dans un détail moko très important na ngina la Sabino, très important. Courant ezali ma ezali courant ezali ma ezali, donc tozata na souci moko te awa. Et puis au-delà ya ma ya régie des eaux, tozana ma ya source awa bomoni eza ma ya source.
Donc, on a pour ça que ça forage parce que vous avez déjà la main une source. Vous avez main vraiment kitoko. Bande kolanga na yo betamno du solo ya lopango. Bino batuza partout aux otalanga. Lopango yo avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez que tout essayer tongami. Donc au yemba la moko au sombi yango au kuti déjà basi basali lio nyonso. Soko kotia ba locataire kaka yo. Soki pe osala ngo Airbnb kaka yo. Soko osala ngo Airbnb yo pe kaka. Soki pe oyo moko oya ko vanda yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit, c'est propre d'Aril Yara Boye. Fana la kisabango ba place nyonso. Ala moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango. Donc bazo sala matembele na bango, donc tout est déjà construit. Donc voilà. La parcelle revient na mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au moni dimi na c'est à écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na Osomba Lopango Oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin. Non loin, il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme. Sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'écolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, ils ont tout presque Koto, il y a bien. Courant, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans l'NAP Sabino, c'est que ils ont le pan où il y a famille. Pour ma part, en famille, des fois, tu as un banque là. Oh non, faut. Il y a signé. Oh, télé qui signé. Non. Oh, ils ont le pan où il y a Moutou Moko. C'est-à-dire que vous allez traiter aux sommango directement, pas à Moutouye Moko. Donc, tu lui verses son argent, lui, il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, tout est vraiment correct. Je suis Vincent, dans côté de Kamboussé, qui est dans 8 ans, dans Hollandais. Donc, voilà. Le pan où tu es Sabino Yango, Bobin Vincent, pour d'autres détails et puis pour la prix. Et ça, prix m'aura bien au CP là. Merci. Merci, Cordon, pour la parole accordée. Nous allons nous entendre en ceci. Nous remercions d'abord tous ceux qui nous suivent, qui nous appuient aussi par les encouragements. Ça nous fait toujours du bien. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai rencontré une dame qui m'a fait savoir qu'elle nous suit dans vérité en face. Ça m'a réconforté. Le problème est que les gens doivent comprendre que ce que les hommes, par expérience, appellent mal, des hommes ou fautes humaines, Dieu, dans sa parole, l'appelle péché. Et le mal est la source des violences, la source de mensonges et de toutes les négations qui condamnent la parole de Dieu. Et c'est vraiment en opposition avec ce que Dieu a placé pour les desseins des hommes sur la terre plutôt, voulais-je dire. Alors là, nous devons savoir que le mal, ce n'est pas un bien. Ça fait toujours du mal. Ça provoque toujours une décadence dans la vie. Mais quand je regarde bien, mais les garçons, c'est... Je sais pas, aller voir comme ça, en apparence, c'est comme un ange. Mais ce qu'il ressort dans ses caractères, dans ses actions, est purement diabolique. C'est purement diabolique. C'est inacceptable. Personne ne peut accepter cela dans la vie. Parce que totalement, logiquement, je plains même Madame Sarah. Elle a accepté, Atikalana Moana, akokako gêné, moi moké, pour que Moubali akende Moussala. Le mariage Evakin, belle question que la dame lui a posée. Moussala oyo, oyaki, kusala na kisasa, yango oyo. Le monsieur qui arrive à Kin, tout ce qu'il a trouvé de bon à présenter à sa femme, à la société, c'est une autre dame. Bon, question mon repère batuna qui est bien, ça m'a inspiré. La question qui lui a été posée
par les cordons. Mbongo oyo yo ozalaki kopesa celle de Kinshasa par rapport à mbongo ya kobenga mwasi na yona mwana baya na Kisasa. Qu'est-ce qui était plus pesant? Wa pesa o peser moi mingi. Réponse pesa la quitté. Alors nous les hommes arrêtons de faire cela. C'est pourquoi je dis toujours à mes filles, d'ailleurs Sabango, faites attention avec nous les garçons. Faites très attention parce que nous les garçons, des fois nous faisons des choses impensables, les choses insupportables. Bon, je ne sais pas si je peux donner une conclusion à cette affaire. Moi, je trouve que ça devait prendre une conclusion en famille. Ah, à réfléchir. Mais si la famille se retrouve, on va retrancher en prenant la décision finale. Parce que avoir l'affaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut retourner Sarah à Matadi? Il faut rester avec celle de Kinshasa. Il faut garder celle de Kinshasa qui est grosse et laisser Sarah avec l'enfant. Ça nous prend la tête. Alors, nous pensons que les autres amis qui vont venir nous amèneront un peu plus ce que je viens de dire. Merci. Merci Cordon pour la parole. À chaque fois, on a toujours les hommes. Les hommes sont méchants, très méchants. Quel mot t'es Mamabé Cédric? Ah, décollant mon frère. Otiki na matadi kuna tandis que moi ça matadi o que l'on mawa mobile nanga ki pour que ne musala et tout azala stable on a ya rejoindre mais yo tikali o yo ya anakini pour olunga moi si mususu en plus de cela moi si on olingi aka cousine ye ah ya wana na opesa conseil na zolo baboy omoni à chaque fois bozo kuta na moi si na mobile tozo ka temps ya koyeba na ka ba famille ya koyebanaka ba famille za très important yango na omona na ba epoka kala ba mama abiso banda ko linga mingi bato balanaka na ba famille otoyebana mweni ba famille otoyebana oza ke quartier moko avenue moko to sana ka mabete peut-être tonton moko boy bozaki na avenue moko boy atala na tika Clémence na matadi na koko sale mabete to vandi na ye na honorer na nute. En tout cas, il faut kanisa. Et puis, maman ba Clémence, ayebinga, ba noko na biso, ba yebani, na koko sala mabete. Et ça vraiment très important. Ba maman biso kalabazana ma yele, ba kutani ka deux personnes, deux familles ba kutani, ba zoli mo na ba omba libala. Intel bobana na oyo, intel bobana o mais o lelo tozo zo tante o tozo benga biso to linka kilelo. Na bana na biso to boti ba linka kilelo. Kilelo yango yeme mabatu bu. Papa les autres à la té, bon ça mariage, bon bébé si bambon rebelle, bon ou mais la té mariage et panzani parce que qu'il est là. Tous autres temps ya ko yeba les deux familles té. Ma chérie Sarah, les ali bana yo. Ngada imposer na valiso na libala ana. O balwana ako bala cousine o té. Merdi elle bana o té. Bota mwana pesa Sarah boko la ye. Sarah zwa libana ozo mbayi na maboko bala. Soke zake ako boya yo. Lo balinga mwasi mususu. Mais so pona nga Cédric, au bala Sarah. Moi, je suis dans Sarah. Parce que au ticket de ma passe, si on a la bataille, à 8 ans, il y a vendre. Ce qu'on a Sarah, on va dire qu'on réfléchir. Qu'on lia et tout. Pourquoi pas, il y a merdi, on va dire réfléchir. Donc, on a merdi, on peut ça, on préparer les balles. Ce qui est grave, on préparer les balles. On t'aime, Biblico. On t'aime, on méchant. Franchement, non, c'est pas gentil. Comment moi si vous voyez n'était belle botine moi na au lieu honorer auquel il moi si moko bon soit ezaki que par exemple soit ezaki ta fille mususu Sarah linga yebate auquel type au balier aux amis méchants. Merci Cordo pour la parole et bonjour bonsoir pour la fidèle absolu toujours. Ah bon non toi mystique hein ça me benangai toujours sambora du jour au lendemain mais le vin est déjà tiré hein. Nga que noko itake pe jeune ozo makila pesa moto ikoye la ngapi den ala na lisolo on place na vanda ki na lobi Cédric ezala kutu mobali so ke potonde au mona que il faut s'intégrer il faut lingana no mwasi moko ya mboka wana okozwa mukanda na sima na ye après go bengisa bato mais siko yo ma wala matadi oyekini donc oziboka kini. Ils ont caractère pour l'intérêt, moi, il y a un plaisir.
na ça ba plaisir nde likame oya mibali fidélité ils pas si pour na biso parce que mais c'est fidèle yemo comme kumbo sina kanga kaina texto yebi ke zaka danser mais c'est fidèle ba kanga na texto mo si mususu donc mobali place aye place moko sika aotala tala omona mona boya bake aolia awarumela siko ba deuxième supérieur ikoya ataza so gende nango aopoya alors to technique mais c'est Cédric vraiment rigueur était pour ça mutu oyo akina mai pe na makila et puis ayeki sika amoni pe ba fleur ya kisasa alors nzambe pa rappel mystique ninga ba ko régler bana na ye na mabeto salara ba aisa la plus zemeye allez me coïncider na ba cousine ngana iba pasa lo ba nzambe apesa bana baza ba don ya nzambe donc so nzambe apesa mona seki alingako déjà a to rotinda te mama merdi alongola zemi to sala ça dit ça l'avortement to tina déjà te ça dit faut mona bota alors là mona zo botama ba botama papa moko mais na deux cousines sokinga toki kinga na ebike mobali mtaye ba mwasi oya ko bala mais moi ça ba mobali oya ko bala ete c'est-à-dire muna moto Cédric ayebi éducation ayebi ba agissement ayebi comportement moko na moko na basi ni balende bazabo pour déjà ana mbongo te ya kovana na bango balenda ku moko et ça déjà impossible baba obunda c'est to singi pe ke o merdi abota comme ça to za mona to pesa Sarah merdi olingate mona na ye alibosa ke bot ake bokama pa ya cousine aye ça dit muna moto a garder bande na ye muna moto a garder bande tout que le papa Cédric temps à réfléchir pour déjà jamais à roboya Sarah na ka du coup boy et na boyo asali mabete akoboya pe merdi oh peut-être na zemine pour l'instant il faut que moi na pas botama na ba norme donc tout que le papa Cédric temps yemo aza maître ya makambo ekomeli à part biso famille pe ezali ni papa ne wala lobaki famille ezali et bon peut pas agir tout bon ba décision na ndenge na bango mais pour nga mama Sarah mela ma ya pio mobali na yo akana ki angote ezali ba erreur to ba accident oyo la biso mibali na ba carrière oyo ya bo jeunesse donc mela ma ya pio bolingo sala nango oyo tiso matadi ti kini awa supporter merdi yo pe na part na yo supporter Sarah pour boye banagité qui mobi mobali moko ça ba erreur donc zonga palin ba noko ba papa ba parents ba yemde ba ko fani sa Cédric nde ba ko trancher les camboyo ceux qui besoin décision ndenge ni mais na part na nga awa na ndenge vérité en face jamais de rotino na avortement jamais de kabola bolingo na bino jamais de composer papa Cédric ça la boyezo o tika o donc tout tika le temps réflexion et mourir ça là tout temps ndenge nzambo me biso la langue merci Cordon merci na bawo nyonso balanda ka biso na bilili na pesi bino bambote ebele bisika bozali likambo en tout cas o eza penze équation aïe Cédric abeti bombe bakano ibetami vraiment yango wana papa Cédric en tout cas sali mabe makasi pona ngai soki aza ndeko na ngai soki aza mwana na ngai soki en tout cas nakoki kondima likambo oyo asali te aye kobimisa comportement na ye oyo mwasi na ye Sarah ayebaki yango te to bazaki na ba décision moko boye na kati na ye ya ke soki na komi na esika moko loko babengi nga musala so nga na zwi mbongo na kotika Sarah na koluka mwasi mususu ya kobala ya Kishasa mais eloko aye kosala sikoyo bakano aye obeta ezali ke nzamba ye kotia ye penza équation ba ye kokutana bango mibale bato ya famille moko sikoyo akosuka wapi koto Sarah akoloba kotika Cédric te mervedi pe à côté les makuna lobi naza na zemi na kotika yete omoni ke ye moko aluki ba problème na kati na vie na ye moko tango yo ye na Kishasa il fallait ofanda
otala nanu musala oyo babengelaki yo osala oyebi ke sima na yo kuna otikaki mwasi na bana ndenge nga nakomi awa ifale na arranger famille na nga nayeba kosimba mbongo nayeba koarranger vie na ngai vie ya mwasi na nga na bana oyo nga nakoya kobota yo sikoyo olie orange vie osi ozwi ndako osi ozwi bamakambo nyonso ifale obenga mwasi aya yo otali olobi te ye afanda nga nazwa mwasi mosusu natia ye na kati ya ndako mbongo ya kopesa mwasi wana nde ezalaki malamu ya oyo ya matadi ya kotindela ye eza tout un problème nazalaki okoka te kasi oyo ya Kinshasa ozalaki kokoka ndenge nini omoni ke oza méchant mpenza oza méchant vraiment ya boye nzambe akopambola yo ndenge nini na mosala yango yo oyeli awa nzambe akotia loboko ndenge nini eza impossible ntango Sara azolela ntango mwana wana azoganga oyebi ke kolela na yo wana ekoganga ti liboso na nzambe ndenge Agar mwana ya Agar akangaki na kati ya esobe kolela ya mwana wana egangaki ti liboso na nzambe omoni ke punition eyaki bayebisi Abraham kende zongisa mwasi wana na mwana wana na kati na ndako ndenge moko na Sara lelo aza na mwana kolela ya mwana wana ezoganga sikoyo okopambola mandenge ni eza pasi merdi en tout cas pona nga zwa siko place ya yo ya mwasi ke okuti moninga azalaki place wana pe aza ndeko na yo okosala ndenge nini ndima kobota ntango oboti obateli mwana na yo otikeli moninga na yo place oyo pe ndenge Sara ye akoki kotika nani Cédric ti po alobake po nazwaki ndeko na nga nde likambo nga na ata famille yango bakofanda po na nga lokola naza na mwana nakolinga kobota lisusu place mosusu te nazofanda kaka na Cédric oyo pe lokola koloba ke nga nakofanda na Cédric en tout cas libota ekoya koyeba nde nini ya kokata biso po na biso tokokondane ye teke akende obia tokende kotindika ye teke akende kobimisa zemi obia sala avortement po te baye kokutana bango nyonso bakuzini ti oyo pe tokokopesa ningisa teke aswanisa ye baboyana bakabwana paske basangani na mobali moko basimba na bazala kaka na bundeko ndenge bazalaki bayeba siko famille batata bamama bazali bayeba kokata likambo wana. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. J'ai l'habitude ya oye biso na batu bisiko biso moto kota na kati ya trouble nzamba kota na kati ya trouble te. Mais il y a d'autres choses où même mukolo makammabe et moko mabe na biso to sala isa l'appel na cela veut dire le diable est loin. Toi on t'a commettre mabe ils ont rappelé na diable au monte kuna mabe moko salami ça veut dire même le diable a koya autour da porte na ngezani ba ibisi porte ni koloba mobali akoki kobima bande komi balete po abot sakati na bango rivalité cela veut dire kibombanda koyeba ou koyeba te mais déjà kibombande kobota parce que même présentement a na moni ndenge nini bango mi balé bazana kotala na pe koloba na ba maloba cela veut dire bakoba pona bango ba mi moni ba mbanda mais ba mbanda na bango eza mabe parce que mbande zo tomé bandeko o na mwana o pe mususu na mwana na agenda na simbe na maboko te parce que zemi eza pona komema mutu kino abimisa mwana na mokili. Mais il n'y a pas ces alliés. Je donne raison à la Bible et l'obi na Proverbe chapitre 12, le verset 2. Et l'obi bouye. Mutu ya makambo malamu azwaka faveur pene na nkolo. Kasi mutu ya makanisi ya mabe nkolo akondana kaye. Cela veut dire même nkolo ye moko Bible l'obi nkolo akomi ko recevoir mutu ndenge ni esengela se comporter. La vue est une sémence au mutu nyonso mutu akosala na mabele aolona. Ba okoki ka te ko buka ya malamu soko lona ki ya mabe o buka ya mabe soko loni ya mabe o buki ya malamu pe soko loni mabe problème ezali marche ya ndeko na biso Cédric nazo condamner vraiment te na mutema mbanaza na ngoya komiki tsa liboso na ye c'est juste etamboli na ye nde memi paso azalelo c'est parce que tozolo to mona ka bande ko ne bazolo bango na mi kotisi na mi komisa na komata Sarah tona koma lokwa ndeko na ye ndenge bazo swa nde bazolo bana boye na mi tuni bako s'en sortir ndenge nini parce que mobali asabotina oyo sati ezemi ye moko mobali afandi c'est déjà on remonte boy na mituna aye batate décision ni singela zwa parce que mi kotisi na kati ya grotte moko ye moko za na difficulté même ya otombola loboko
c'est la so ye moko ye baté ninga tomba loboko bongo ba famille ya bandeko ya basi ba yoka ndenge nini et kuna pe ba ozela ye aya ko bala ça veut dire ba acte wana même to lo ngwata baza bandeko te mais déjà otiki mwasi na matadi wazana mwana na mutu na ye abike mbali nanga ko luka mais yo ye o créer chemin na mususu o lelo kangi yo cela veut dire oh yo moko de na ngoposa ni ozo subir siko mais problème eza place au batu bazali siko terminer so batu batelemeli ne terminer sa mabe siko o azo yebate na osala ni wa ko yebate na osala nini ya koloba tikela ye oui bakoko tikela na batikali o atiki o patiki naza mutu liboso na komi ko condamner bato baloba mobala ye ba mwaso esengela bala za lukuta parce que na mona grand frère na ngalo bala basi mi bala bina na mwasi na yebi ko bala mais asutuka mwasa na ko bala na mituni so bala ndenge ni yeba da bala ça veut dire mobala ye ba mwasa bala te akanisa ke akoko bala ye parce que pendant que yo se prépare au bala ye lobiye pa ozo makanti mususu bo lali bolamu ka biso na lingi osusu te ça veut dire des impositions tes avoir ils ba penser alors na citation na biso na kosenga na ndeko Cédric Boye premièrement il faut laver na nous porte oyo fongoli c'est la porte ozo sa diable accès à ofanda ko détruire bandeko batu ba otika nango puna vie mobimba et na mituni soki lelo to accepter yo to bi bon zo moko kati na bango fanda et moko wana bati la bana nyonso mibale yo za sir ke moko wana autnenga okendaka azalaka lespo na yo maya misu ya moto ba décevoir ye ala na raison na ye et banda ko landa yo et banda ko condamner yo j'ai aussi l'habitude de dire aux gens soki moi ça comme on le na kombo na yo et comme le malédiction chaque fois zo fanda ka zo raisonner mo balo na fanda kinini nazaki na penser bien na ye metele lo kwa salinga o ka bandolo ba nande et comme bota malédiction vie na yo kota na kata trouble ça veut dire o bandela erreur o ezali non da banda kala et pourtant côté dans na chemin no malamu nzamba yo kelo mawa enfin ko comprendre que acte sali résultat nango ya ngonde yo moko zozwa merci beaucoup. Chapitre 4, le verset 26. Papa Vincent, ni na salité pour na Cédric yo. Na teki nini te na matadi. Pour moi mbali wa vivre. Na âge na ngai, na tanga classe. Na zime okata classe pour na ye. Et là moni yo futa ngande yango. Nantibe otelo na mutu. Nyoso kaka pona batela libala na ngai. Natika na matadi croyait que mobali na ngai ake ko luka. Polo bito survivre. Alors c'est dit que moni yo futa ngande yango. Yo bimala mutu musu te na cousine na ngai. Cousine no esuka bo te merdi na zemi. Zemi ya mobali na ngai. C'est dit que sala yo nini. Nini ya mabe o nga na sali yo na vie pona mériter nyoso ndebi te so balinga mobali ndenge nini siko so ezaki merdi te mutu mususu na linga na ye bango te pourquoi que ça vous tellement abeti na niveau o Sarah na sali yo nini Sarah na ye pas Vincent papa Vincent pona na ye bisavi olobalanga nini tandis que merdi ana zemi olobalanga nini nini oko olobalanga yi Sarah Maman Sarah manque même de mots pour expliquer pour soulager douleur aux animaux. Papa, est-ce que vous comprenez que merdi a petite sœur dans ngai? C'est ça. Non, merdi to 5-6 mobali. C'est ça l'équation place aux animaux. Vous avez une famille. C'était vraiment ça l'objectif autour là qui a. Vous allez informer dans le Cambo et à Sali. Biso to rejoint les deux cités un problème parce que c'est un problème purement fait à la traiter dans le niveau de la famille. Décision yo rejoint. Biso awa to se réserver vraiment tout droit. Papa libala ni sa mate lobanga na cha mutu na se. Nde libala ni salami. Kande na zabwe. T'es déjà gros salamate. Déjà gros salamate. Mais il faut retraiter on est dans la famille que parce que merde dans la zemina. Moi on en a dans libomo.
faut abîmer na mouki, il faut botama face à la EPV na. Vous allez voir passi. Mais na signé na yo vraiment tout le monde qui ose informer na problème oyo et to ko traiter les comme peut-être en dehors caméra pour total iso ba système to ça là. Parce que yo ne mutuza na ye. Mais dia za zemi. Mais yo ne mutuza na ye. Mon frère, je l'ai dit devant la télé, na Betelio Maboroté. On a vraiment na pas si wana. C'est vrai que on t'accompagne, mais na pena c'est mon ayoté. Ça c'est vraiment une leçon peut-être au TIP Bisso. Vraiment je pense que ma déterme surtout sur la caméra Tukati. S'il vous plaît, vraiment, c'est votre droit de parler. Mais j'aimerais que cette histoire te règle après. Juste, on propose peut-être devant les caméras. J'aimerais demander pardon à Sarah. Parce que. Pardonnez le voisin, moi. Sarah. Nasali mabe na ekosenga pardon. Yondo za mutali boso na lingaki. Ndeko eza erreur. Nazo senga pardon devant la télé. Je suis pas venu par plaisir na bima gigolo devant la télé non. Nasali mabe na ekosenga pardon. Joie ici quand ya kolimbisa. Dernier mot na ngai kokoza la mama. Joie et Sika peut me pardonner. Je sais que l'émission est totale, pas batteminer. Mais je sais que pardon et Joie et Sika, bien que quelqu'un qui réparer m'bangoté, mais et Joie et Sika n'a pas été. Voilà un peu dernier mot, on ne peut pas faire ça. Maman Sarah. Je pense que peut-être sur la rond, mais je voulais aussi ajouter quelque chose. Enlever le mot est très, très important. On est face à il y a dilemme oyo. Il faut tout le monde ait solution. Mais avant tout, na aussi il peut parce que je lui avais posé la question. Ni Nozo Kanissa. Aïf Singa Lobby, qu'avec votre cousine, c'était juste une erreur. Mais moi, si à vie, naïe, papa, soyez bien que moi, ça finit, grâce à la bêtise, on a été. Grâce à la montée. Sarah, on dit. Sarah, on dit. L'on va le bosser dans l'aïe. L'on va le bosser dans l'aïe. L'on va le bosser dans l'aïe. On se retrouve prochainement, chers amis téléspectateurs. On va vous donner une suite par rapport à problème. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas à côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici.
Mouinou, à Kosokono, c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du